botika ya Gabiko botika ye ya Gabi attention na épée dérange ka ndé bo sa bo comprendre que bo sa bien te mais kulu supo ani po ya vandaka liboso caméra ba tchelie micro non botika ye bolimbo même se kulu supo ani batu ku dia mabe makasi ba obata manasima ya na sens te botika ya batu soko le la diana lele na ndenga kimia eza kanda ya façon dont ba memela ke message aleki alobi kande lobi sa mutu na ba makamuso kanete ko loba après au komi ko regretter mais elle a reconnaître ma benaï asenga diana pardon le quoi finga ke liboso caméra sani asenga pe pardon liboso caméra asengi bolimbisi na mama Diana le quoi azalaki awa et Diana a réagi mbala moko asongi na plateau na biso Diana un petit mot par rapport à cet acte là. Ah oui non ebsaka ba fanatique na biso o eboko ba ndeko na biso o bolinga na biso par rapport ya nyonso tout o elekaki na o ezoleka pour le moment batu nyonso tout o basilikaki batu nyonso tout o basepelaki te en ce moment bolimbisa tozonga ndenge tozalaki tobosana nyonso to elekaki c'est la famille. Donc atteindre la famille biologique na biso tobebana na bandeko na biso basani pe tutanaka basani yango mo pe tutanaka nango pasukaka pe donc voilà eza mama bele ka famille na biso tolekisa yango pe na télé te ya mabe kutu koleka kutu oyo neti o Gabi asalaki donc bolimbisa biso non bakateke bolimbisa ye bolimbisa biso nyonso tozonga nde tozalaki bolinga biso ndenge bolingaka biso on est ensemble tata mwasi na batata leki ndenge bande ko benga ko ya kotala mona ba ya kasusu te bakipasu mwa te donc abandon Karine c'est choquant na lo baboyepo nga za na ngala bitite ya ko lakisa batu mawana nga to pasi na ngai bato yoka nga marathoni te na za na nga mwasi makasi na obunda na obunda pe na obunda nga mochi na suka bana nga balia bien baza bien balata bien comme d'habitude ya liboso kutu na boko le nga moko na zala mwa mkie soki na ba 16 ans na boko la mwana nga ti azui diplôme de temps nga moko ngai moko na obunda pe kaka na opesa bango ka ba bonne chance bonne chance mais 2020 exode moni exode benga so autant à bible te exode a sorti signification na ngo yango wana tango ngala obima bino bokwea basala click ba ebele ne ebele musu ba olela matanga na yo ebion te donc ebele ti ba yaki olela matanga na ebele pe ba ndo nga diana te ebele bolingwa mbebo zela de azo illustrer biso bato ba jour matanga yaki penza sango yaki bato ba olela to mona kuna Caroline ikwa to moni Fatou Kayembe mafa to moni ina nisusu kuna na kati mama Milo to mona na Meli esko batu na ebite obanda ko ben bazaki belenga atangi na ngakombo ya Gabi pe ya lo ba yaki na morgue batu bon ngala mona place ba bengana ki était mais petite sœur na nena ba ki non ya Gabi kende po a yo sala makelele et tout mais ya Gabi pe na oka na mlokabi ba tanga komona nga ba hypocrite batu nyonso ba ba hypocrite donc a bo solo ba bo c'est ça ça ina na raison ba hypocrite ba on le lokuta omoni ya Gabi lobi alobaki est-ce que ngala zalaki ngana yaki oya après to monde na ba image mais siko ba hypocrite ba ibelite ebele ba olela wana balinga Diana. En tout cas, liwa Diana jusqu'à là. Tolé la oui, nande lobby to uta qui mort, to qui obtient un cinquantenaire, mais tellement que non a moniété. Et à mon azan à moi, ba doute que Diana a bouffé. Ce mouta posté ne moi na moi sné. Problème est ça. Non, malgré que il y a ben un souci pour Hervé va nous occuper sur moi naté. Que ba kote c'est diabo. OK. Ba kote ça diabo. Non, équilibre peut-être. Oui, ba ça les na o ba yaki jour bébé sangwe yaki. Na oyo ba sayeni ba yaki lobby banda tozaki na Saint-Joseph ti toye na cinquantenaire. Ba mi yebi ba olela pour mokile mona ke aye ko lela soi-disant master to nini. Or que na motema elo côté basala pe ba ni belé basala ko solo la. Non, belé ba hypocrite. Fe bazaki ko boma aibi pe ke o ya zalaki ya ye. Azaki ya master mais azui mobali ana commissaire Mario na ina katanda. Maswana katina ebale mpula konoka na konoka e bana bagangi ye usiku Yesu atuni bango
tie konzima na bino wapie konzima na bino wapie yeah. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na entende no. Yo yebite ke ça comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Dauphine kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki naza na mega nakomaka chika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traité lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Merci. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence. Messieurs les journalistes, Barizi Baza, grande et majeure de vous servir, de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseurs. 40 000 personnes sur exemple de télévision. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous continuez vous savoir sur confiance. Toujours, toyez la rabino d'information dans Moussala Kitoko. Votre émission socio-culturelle Vérité Plus Plus, Bisotu Toyebi, na famille à bas comédien, Baoutko Pedre Soussou, une grande actrice, un grand élément, il y a cinéma congolais, Diana Makila, Oyatika Kibiso depuis avant-hier, je crois, depuis lundi à Boutou, paix à son âme, et Salikara que Makabango Landa, Mami Mbangu, Maman Chaka Outskotika Biso, il n'y a pas longtemps, président Guimard, il n'y a pas longtemps, et puis il y a aussi, nous signalons, une actrice, dans le groupe, il y a président l'a dit, Sobé, il n'est pas au Koufa, avant Diana Makila, donc je crois qu'on fait dimanche, donc succession, mort, on ne sait pas, ça c'est dit à quoi, bon, quand on est parce que les artistes, il y a un faux, ça on l'a envoyé, banapo, comédien, tu n'as béni, peut beaucoup fait belé, menuisier, peut beaucoup fait belé, charpentier, peut beaucoup fait belé, mais moi, parce que visage non connu. Alors, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, il y a Rosalana, amie intime, il y a Diana Makila, au Babanda Amitié, dans le monde depuis 2007. Si le lot, au Diana Koufi. Alors, ils ont dit, Makambo Ebele, Bandé, qu'on partage na Diana. Makambo vraiment Ebele, quand je dis une amie intime, c'est une femme. Janine Kalanga, Batope Baroye, Baroye, Biete, pour découvrir le lot. C'est qui vraiment proche, il y a Diana Makila. Alors, tu mets un peu consolé parce que spéculation est comme Ebele, Diana Koufi pour Naboya, Zong Sebo. Avec ces tensions, et même bien Naboya, Moussou Gabriel, Moussou, tout le monde va faire miel qui a via, Bimi Koula na Kasi, Makamka Ebele, oh, Abotana Mobali Boy XY, alors, bon, j'étais battu commande. Bon, ça a la confiance comme d'habitude. Bon, t'as l'émission Bandel Tisuka. Mais avant d'appeler ça, Janine, bonjour. Laissez-moi dire un grand merci à Deo, Oazan Nassima, caméra devant Nassima Bilili. Et puis, merci Nabo Samboka, Yannick Chamba Godson, patron Bogos, Moté, ma mère Clarisse Ganga. Depuis London, je vous salue. Et Gilles Monapoutu, Yegeto Kamasi depuis Montréal. Depuis le Canada, son qui est à Montréal, la mon Jonathan Gana, obésité financière, la mon Déborah Itcheli Bouanga.
motema ya papi cheli les potentiels bofa moto longola biso soni ça va très kitoko Shekina Vumbi depuis Londres kitoko pétail kitoko pe dollar je résine à la merveille moi la mamie et puis Monica Makambo fille de disque gros bisous à toi Malik Arafat clin d'œil spécial Déo fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Janine et puis mes condoléances. Bonjour Bariedi Baza, merci pareillement. Bonjour Nabandeko Onyosu, Barozali Baku ya kolanda ngai. Bonjour Navier David Olito, tout des caractères, papa social, Sarah Ramazan, la Chanel. Ramazan, il a passé une beauté. Un grand merci aussi à toi, SM, la réserve Solange Maïka. Merci beaucoup pour notre appel, Nayo. Un grand merci aussi à toi, Boni Kitenge, bon séjour à Kinshasa. Batumba Adèle, bon séjour aussi à toi à Kinshasa en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, Janine, la présentation là, Batuba, Koki Koyo, quand on les sous se représenté, Batu Belé peut-être Baébioté, monsieur peut-être Baébayo, mais Babungayo, Okuro s'est présenté pour que Baébayo. Janine Kalanga, la souriante, autrement appelée maman chérie de la presse congolaise. Nalinga Mingi Baba Kisaka, la maman des triplés, Naza chroniqueuse. Pour l'instant, Nazo évolue, puis na exemple TV malgré na salle de émission tantôt plus tôt. Ok, mais Babi Ozaki proche à Diana Makila, Liwa à Diana, au Zula Kiowap, écoutez la Kiowap, et puis il salue Nengenin Kobung, ça peut être ami hasard très proche Nayo Bongo, Diana Makila. En tout cas, les autres la passe penza ya makasi ko perdre oyo azalaki lisusu camarade na ngalité akomaki ndeko na ngai Diana Makila neba Diana j'avais 18 ans elle a évolué dans le groupe ya président José de Londres des places na ebelaka Diana wana nga nazaki au travail na les érudits tellement rep et comment tantôt plutôt comment suivre et Sili tous encore au betato na groupe ya président José de Londres à l'époque wana bibi tout ces poussiara pe azalaka na kati de esalara ke tout salara connaissance na Diana de tout vandara tout continuer ba makila na biso pe kutanaka te na ndenge Diana aiko kufa en tout cas tout kala ko kabwana te mais mo ezaki omona o azune ba contracteur na soit ba voyage ndenge yaka omona bozui tombozo mona na te mais tous alaki toujours ensemble par ba téléphone ndele déjà a faciliter biso tous alaka ko solola likambo ozo muninga boye obengi pona consoler muninga pona ko pese conseil ndenge kaka ezalaka en tout cas et pas ba Diana kuna place matanga ezali maman ba Diana deux grandes sœurs il y a Lélina Bibiche Bayebinga de même na ba grand frère na voir ma belle sœur na oui Evine il y a Liboso na nani kombo mwana kiminga kutunzambi peut-être vous a stressé toi et cause on Berli basi oui il y a Liboso à Azmin. Evine, tu crois que comme à 18 ans, pour Evine déjà, ça a jeu 2 si je ne me trompe pas. Jeu 2 ou jeu 3. Il y a mis Balé, Berli, Azan a 10 ans ou 11 ans si je ne me trompe pas. Ok, je crois qu'il y a 11 ans pour avoir Botar en 2013 ou 12. Oui, donc, Balanda na R, Nani, Diana, Boti, on a déjà Denis, moi on a Liboso, Azaki na ba mois. Azalana ba mois pour Denis na Boti na août, Denis Azaki na ba 5 mois. Diana yako bota na janvier ou février si je ne me trompe pas. Liwa Diana écoutez la Kiwapi, ou ça qui on est yo kaki na sanga maladie, on a habité puis dernièrement il y a suko beaucoup de Diana Azaki quand Diana jour ya suka oyo azalaka na ndaku ezaki na mois d'avril. Yano. Oui. Ils vont pas botter 3 jours et pas na oui ya botama le 8 avril. Asala 3 jours et pas na ndaku to vandaki avant kuta kende asilikaki. Na kipena nga était pour na ebi to mesane bongo. Asimenzela ki mais era koma ki ndaku. Akomelenga message bébé na komi benga ebisie gloire à Dieu. Loko atozara to kokyo peta un sous 2 jours peut 3 jours to sololité. Momo na 4e jour et les karato mona to komani. Nzoka nde na 2 jours wana to benga na kité tension et dérangeaki. Na yebité. Tozaki na groupe mon WhatsApp les inséparables fan bambote belé place aux alliés. Na groupe Diana asilika. Akomelinga mbala moko ni nana yo pe. Yoko nazaki pa na yo.
na longwe pa na lobby na ngoko kaki obenga moninga te bato okutu nazalaki pa na bango te ba obenga nga po batu na état de santé na nga mais yo nazalaki pa no obengi nga te abanzi otombuka ndenga ebisie avant ya okomela mutu batu na kana est-ce que nga nazali na magie na yebake santé et dérangeaki yo asili kaka vraiment et comme écoute okomela nga inbox na répondre ete asi déconnecta 2 jours ou 3 jours après apesi nga mbote na beti kara deuxième jour apesi nga mbote nino obetanga kara boye na kanisa ki omona te incompréhension ekota lisu abenga nga na oyambe te nga isi na oyambe te na okomelo makambo okoma na otanga te nyonso sa na okipe te tika nga na fanda na komeli na groupe asiliki mais anniversaire ne yo koma na souhaité te po na silika na nga na yebi ke amasa na nga mettre au solo la eleki na souhaité te le 10 avril ayo komelanga nina mutu musu me yo te yo penza jour anniversaire na ngozaka la première personne o abenganga mais ya turo betinga kara mozotanga ba message na répondre été mais ya que les cas quelque temps tozongi na biso kosola normal na groupe kana ngozaki ya nini bakanda ka ben compréhension kaka pe azai capricieuse taka azaki mwa suka azai capricieuse en tout cas ceux qui aux hommes te monene te okokano vanda na diana te po asilika rapidement mais ayeba kinde pardon diana ceux qui m'a se sentir que yende mutabanda qui faut te utake pani en tout cas wana kobuka na te ya osengo pardon OK asenganga pardon na nini ngai na boyo répondre et quelque temps après jour anniversaire nanga a souhaitanga c'est comme si ku tout un problème te et comme un peu tozonga na biso ko sola normal mais ba ton penza ya komona na ezai souté omoni ezaki souté par rapport à nga koto bana ba musala ba nini tozaki mona te mais ezai elakisaki te ke nazana haine na eto neni ezai na ka moi punition mona pesa na nga master mais après et si là nango moni na son sabongo en tout cas elle n'a pas qui nouvelle ya Diana depuis quand on a une nouvelle que Diana en hôpital en tout cas et choqué kingai et choqué ngai pe na betela ki olisolo oyebi donc nazaki bien te jour ba benganga na 22h Diana akota ki hôpital mardi à les 10 mais nga na ezaki informé te ba ko informer nga vendredi na 22h elle ba informanga ma monsieur bando tanganga nazaki pas pasteur nanga na yebisi directement batinde nga photo o azaki nango na hôpital na yebisi en tout cas s'il te plaît dadi priez-les copine nanga o naninga ke mingi eto akomi bien te et surtout que banane bazana atinanga ka OK et sili après na yo yoka o comment oni na moni ba artiste ba kenda ko talai en tout cas na sepela ki na eloko ana ba artiste ba saki en tout cas so ezaki pona mbongo m soutenir ngai to perdre Diana di po ba to volonté we nze bonne fois ba salani ba cotiza pona ndeko na bango mona ya gabi a telemaki oui ba kena ina na oui na ida ba la WhatsApp ouais na mona pe Pirondo mba si je me trompe pas ouais bazaki moi et belé vous comprenez mais exactement que na ba o ba kenda kite ke balingi Diana te presque tout le monde azaki kolinga parce que après ko kende basaki groupe WhatsApp basaki contre cotisation oui ba pesa moi 3 reprises oui première tour deuxième na troisième le roi raba vague ya maladie première vague deuxième vague troisième vous comprenez mais Nzambe a décidé autrement que Diana a précédé biso atika biso en tout cas na vanda presque toute la journée nous autres kilo le lundi moi kuna yebi le côté taka na lamuka ki me telema na mbetu na okokate depuis nazaki na mbetu ngobikutsabe yon likamunini yangobo so na lina bima na yo kama kolokilo na yo bima na ndaku ba 18h moi na va juste na entrer na ngai ya mama colonel na vanda na petite sœur Ritz to solo la pona benga ki na zaina besoin solo ni ndo ba 20h téléphone et solo jour on peut connexion na lokwa kindoki eboya kokota so na lina kota ezo compliqué na lina kota na baye na nga na tiki téléphone no bino se connecter ka ti ata 22h na fin di 20h téléphone est sonné ba réseau benginga ero benginga ngabi ngaku na seki siri ngabi ba réseau se kan nga futanga nyongo to seki na biso ko yamba na yambi ndo tuninga ipa ba Diana elekele ba réseau tunanga ipa ba Diana ake ko sani en tout cas
makanisa liwa ezalaki ngati ndinga ise oyo tuna na makambo ya Diana oyebi ke Diana akufi na bandolela lokwa mwa mukie na masolo tozalaki osolola ekatani na stressa bango mbala moko na banjole tina ndenge opesa nga message na landa o place ozalaki poto kende en tout cas ekota anga te na bandi kolela nerita luki moyen akalmenga tellement na la terre ba mpuza non sandeni lokwa zena fulanga iserite pesa ka fula fona région de baresi non kola la boité de na zwa ki moto na nandi o place ozalaki na ndeto ki pa ba dia en tout cas malgré nazaki olela mais nazaki onzimate ne na komi na avenir ba dia na ngabi na koti so avenir o nzambe avenir yo ifena kota na esengo na okota na maya misu pona nini en tout cas malgré nazaki olela na se poser ba question ebele donc na okaka pasi moko et surtout que na 2020 na kufelaki inami à moi aussi joli kinda pe à son âme et na 2021 na il suko kufela joli kinda kutu na bangonga suka to comme penza na ba distance makasi mais Diana sikoyo oya to passer ne ton anda komona air moto bimina bana tozongi aosaka na bana siko na comment raisonner makambo wana nyos en tout cas butu wana na lalate si basalela nga prière pour nazwa kimia nazaki okokate donc ce na lali na lamuki na obanga na ko banga ekotelenga na ne lamba mibale ya Diana na ndako nanga mais erne lobi na ona tongo na zoni na fungola ndako nanga boy na mona lokwa Diana telemi wana donc so mon abengi sous pasteur na téléphone nga si erne fungola ndako na mona lokwa présence ya Diana na bandili sukolela en tout cas liwa ya Diana jusque là tolela oui nande lobi to utaki mort to ke otienne na cinquantenaire mais tellement que non na moniété et mon azana moi ba doute que Diana akufi. Voilà Janine au pessimo explication mais sinon le lot to moni liwa Diana et bimisi makambo belé bon deux mes capé coacher la vision vidéo émission moko Diana salaka de son vivant ouais le belaki makambo ya que azaki na ba souci azaki na ba tufi moko ya comédienne to moni photo bimi wana ezaki ya fifi mielo azali ki ya vie ya Queen Mother ke ba kotaka na vie na ye ba bomelere libala tu ma papa mwana ye mais vu que ozana oyebaki yé vraiment beaucoup mais un peu ko expliquer biso bana ngwa botaki bango lo lenge nini et puis papa nini to me un peu ko yeba et na camarade mususu pe ka ya théâtre ba kenaka matadi allez salarié ke yo a présenter au mobile na bon tout en vidéo tout ensemble na ba internaute et puis tozonga sur ce plateau to make un peu ko décortiquer en c'est parti play. C'est vrai et naza très déçu, choqué. Ndenge to lobake to linganaka ou soit toza famille nepte songa na lobaka toza famille bien to linganaka bien ba linganga. Je sais pas si na ko loba nini. La fille n'a habité problème des années. En Turquie. Ouais, en Turquie. N'a pas ce problème des années contre un gars. Donc, c'est la première fois té. C'est la première fois té. Et qui clique moko ya ba fille na biso moko théâtre. Parce qu'on a besoin plus ba détruire ngai. Ba tunyo so baza courant ba bi ke na botaki non. Na bota na 2013. Ba période mon na bungaki na bota na 2013. Pas moi na a moi na pototé. A moi na kini. Après on après moi na ko ça ba 8 mois aya ko voyager na ye akende ni Londres. Tant à Londres wana bon les solo pesanga na ngote boko fana entre amis boye format téléphone boye code ye ba moni boke okepe ko zwa ba moni sonde biloba loba tozara na secrété ba ninga na ye ba bengi ah mutu kutu boye ah kutu to kase kutu akusundola ye boye na boye matinda mbonga kipamo na bie kipamo na kitoko nzima te azana ye soki ba biso ba start bota ba prêtre te azana ye ka mutu ordinaire mutu normal kaka azana ye pe jeune qui par moi elle est bien vraiment bien jalousie kaka la fille elle est amoureuse de papa moi nangai nzambi pas si ils a vraiment pas si et c'est choquant aussi de voir ko sangana na ba to mususu bazara na bango ba créer balingi te mais ba fausse information quoi
bon soki muta komi dia na niveau ya kolobaka makambo na ndenga mabe sala komi déjà ko envier eloko moko boye o ezepa na epa nezate siko alobi na sandeni na détruire de façon que ek mobali wana koyoka bongo atika ya zwangati donc sala ka na sens wana bon na sens wana te za bato mususu balingaka bamona yo ozala résultat osepela te bano basepela te donc c'est un peu ça eza kutu likambo te ke oyo eza likambo eza pete likambo ya koloba la mutu ke no mwana nazaka mwana ote etango bayebeke yo Karine oza camarade nanga totambola na yo ntango obimisi déjà ke mwana nazaka mwana ote papa na yazaka na matadi papa na yazaka matadi pourquoi parce que to voyage mona matadi nazaki na mbali nanga mona matadi na présenter yo Karine mbali nanga boye na bitano comme nazim na boti na lina ba bayeba mbali na botaki na ete na bombi nanga na bombi mbali nanga na botaki ne po ba bayebaki ba bayebaki na boye nanga ba bayeba na bombaki na ngai Pas la ngeselenga luka neti moi so ni moi nini bo na bombi nanga pendant que ngala artiste to linga te so comme na zemika nzambe na ba ko sekanga pendant que ngala tangaki munoko na ngai bango ba créer ba bisi pas moi nanga ça les savoir ba photo ba mixer ba tia na Facebook ba salinde ba ko sala nga na bité ba ko tindela ba photo wana pa na yebi même pas ba photo ka ba profil de tako chez moi no so remarquer na profil na la tia suba nanga te mwana na za mwana ete papa na za kana matadi machin ba belé créer ba problème na ba tata moi si na ba tata leki ndenge bande ko benga ko kotala mona ba ya kasusu te ba ki pasu moi te donc abandon Karine c'est choquant na lo ba boyepo nga za na ngala bitite ya ko lakisa batu mawana nga to pasi na ngai ba yo kanga marathoni te na za na ga mwasi makasi na obunda na obunda pe na obunda nga mochi na suka bana ba lia bien baza bien balata bien comme d'habitude ya liboso kutu na boko le nga moko na zala moi mukie soki ba 16 ans na boko la mwana nga tia ju diplôme de temps nga moko ngai moko na obunda pe kaka na opesa bango ka ba bonne chance bonne chance mais 2020 exode moni exode benga so autant la bible te exode a sorti signification na ngo yango wana tango ngala obima bino bokwea habitango ya kobima bino bokokwea en tout cas vraiment c'est choquant na musana biso nde tosaka musaboye soko moni moninga lingi mobali na ye azolenda kwa ta 5 chambres salon oza mwasi sala pe effort yo pe balingo bazolonda kwa 5 chambres salon kokota kate na vie ya moninga c'est pas bien eza bien te toyaka musala toyaka te poko tana kata vie ya mutu toza mutu amtana étoile na ye auta nango na ndako na bango epa na bango soki yo tata nona mama no bapambola yo te en tout cas pena luka soki église nini oke ko sambela po botuto oza nango longa na nzoto c'est pas bien ya ko détruire ba vie ya baninga yo yebi vie ya mutu te muta bombi na ye mobali ne ndenge bino bolinga so mutala mobali fa betelo lisolo po yo zwa o mema oke panza sango comme histoire no ya journée to ya année muto boyi na yo mobali ne abombi yo ke koloba ke aza papa mo ane te na ndeni est-ce que herba kenengi na chambre ozalaki o assista ki pete assistance pe ozalaki te yo pe ngo zana ozape babenga mabane ozape muta service traiteur te ou bien sécurité te oyo kota la kata chambre bingande mutuna te me ana ko simba bo na ko zonsa bo bino bo sana bino te bo skize nga na langage eza juste conseil tozo pesa nyabi ke ba comédien bo Holanda o asali bongo aza comédienne aza na Turquie na okipe otanga ko mono pokashona mulangi okotanga pe eza na ngo pete mais c'est pas bien otanga kombo na ote tango sali boye tango moni diano comprendre que oyebi peke zayo bande ko no pe baza aba yebi peke zayo ya na ope asaka théâtre bino nyoso boyebi ke eza nango bino batu bo sali bongo mais to lobate exode kaka tozo bunda na bino kan exode kaka nga pena musala makasi yana okende ko lukaka na Facebook ngandi oluka mobala mobala demande ami ya mbala ya mninga ya kala ubanda ko tune comment va ta fille ya ma fille wapi obo botana diana nga botana diana na ngona na conversation na conversation batindela ngango o mususu azaka na Bruxelles wana yepe akeko luka lisusu kaka même mutu bakuta ba yepa yise luka adresse bona Facebook yepa ye j'ai te parler nandeni ni yamba invitation na j'ai te parler yepa yambi abandi ko tuna imarambo mwana diana bobi na imarambo tuna ngate soki yango ndo sengela demande mina bloquer au vie privée nanga naza kosa ina bete lango yote kuma moto nanga pe naza nango wana nako tiela ngo siko mu na conversation c'est pas bien ya kobeta ka batindela ba capturer batindela ngo nande ba bloquer point ba kobebisa ka koluka ka o de confia mama bana bana nakata ba bana bino pe baza pe batata moko te
bazapena ba o peza tata na ye o pe muso peza tata na ye mais obimisa pe muso pe tata moko bwana bana mais mutala na vie privée na binote mais bino bona ndaka baninga sima ça o détruire via bat oh nzambe ne mutu a décider na vie ya mutu pa tchaka point que dena yo lobita ngala mukana tonga okutana boye osabu jour moko nzamba oloba jour nzamba oloba aden peza la rati mwana nga basale aden avant que bomba bisa makambo wana mais na kama nde makambo wana affecte papa mwana nga omoni ndenge eza na soki enfoutement eye donc so oza na vie de prière te ezalaka mpasi bato mosusu bakana aza na façon moko boye soki alobi ata neni de fo bato bayokaka ye bato abongo baza balangue vipere na tene nde basanganaki basalaki ku wana nzambe wana tobengaka bango balangue vipere oza pena vipere yaya betaka masolo na yo balikambo na TVT mais tika na lobaka poto comme na fin de l'année hein là c'est débarrassé nango na kota nango 2028 na lobaka vie privée na TVT mais na lobi ngo po eza muto asali makambo wana toza na ye même musala collègue pe azala misa na to tambola na ye donc naza obligé oloba yango foko yeba ko tambola ka yo moko mama sala toilette comme camarade na yo hein na nzambe po soko ke na toilette o se soulager o sopima eleki nango soko yebisi nzambe to beteli mir li solo. Voilà des retours sur ce plateau. Janine tout autant la vidéo on a tout monde Diana nga zo expliquer mais quand on peut expliquer biso abota ba nango ndenge nini bazaki ba papa différent elle bosso na papa na yami bali pe na papa na ye en fait Evin azalaki azana papa na ye pe à son âme papa ne akufa na 2019 papa Evin a munuba akufa na 2019 matanga na kuna kenda na zema munene Berli pe azana papa na ye donc Diana abotaki na deux papa donc mibali disons donc mwana ana papa na ye ba papa moko te parce que oh Diana lobeli na vidéo na ke ba lobaki mwana na zaka ya yete mwana na zalaka ya garçon moko ya azaka la matadi ya combien ko publier mwana na Facebook yo sala ki yango imatiaki tension to monique Fifi miel mutakoma abotola ke soki libala ya mobali yango makambo bimi belé mais quand un peu koyeb c'est parce que bozaki na banda ko partager makambo belé papa Berli azana na matadi te Berli papa ne azana na poto oh tout le monde va poster ma page ba obenga sur Hervé Aurore je crois c'est canon ça Barezi en tout cas. Tout le monde va photo dans ma page. Oui, tout le monde a mis sur ma page polémique, ma comme souba kokyo koma. Eza solo msupe eza nango ya lokota. Voilà, ba photo tout le monde na page yango tozo illustrer wana. Tellement que yé moko. Mukolo nzoto. Bache photo ne alobiti a confirmer te jamais ngana ko yiko confirmer. Mais on ngana yebi papa ya Berli azaka na poto. Na Londres. Oui, avant na Londres. Donc yé moko ami yebi. Po balobaka okokyo bimana bimibali mais mukolo ze miroyeba ye kaka mukolo mwana yeba naka atandenge nyi ayeba naka o ngana yebi maloba mowe ya loba na ngatangela ngakombo ya papa ya Berli azalaka na poto alors ngai abetela opene balingana ka papa bandosa msani pa ke poto betela na yebi nyoso barezi aza artiste OK. Pour selon ma source d'information, Babi Azaï comédien, Azaki artiste à groupe Ana. Barezi. Azaï na groupe à vie. Azaki kaka artiste. Oh nyos toi na koloba na yebite nga l'essentiel na yebike papa Berli Azaki artiste. Bon zana yedeyo. Nga na journaliste. Na luka kuna luka ba investigation na Babi Hervé Aurore Azaki artiste et comédien na kata groupe ya vie. Depuis ba yako lingana Diana supende ni bon. Aza mo wei ba ko konane mo wei ti Azaki pe moi si mais Babi Diana Azaki na ba faiblesse mi bala kitoko. Ozomona de osaka ya ba yoko lingana na zeme yoko kota et tout na ninga yo botana Hervé pe yo zotama za comédien so bi abala na poto so kindeni atike na zeme alia yoko kende poto et tout abada pe ko s'occuper na mwana oui banda zeme banda zeme azaki mais era fimi ya la bête mosinzo boy comme mwana komi ya mambuku soki mambuku ba obimisa pona na matadi en tout cas on nga na yebite o nga na yebi nga na banati papa bana nga tozala ata mobali a remplacé a koma robimananga bana nga bazaya papa va tripler barezi yo kaka oui non toi sur la confrère na biso o ba yebi pe oui alendele na pesi ombote papa de tripler mais na seni elaki siti ke mobali o na ozala naye en linga bana nga te
ba baso lingi soso linga na basalite oui esiko so muta poster ne mwana mwasi ne problème ça non malbi que ya bana ko yoka souci po Hervé bana ko occuper sur mwana te ke ba ko tse diabo OK ba ko tse diabo non équilibre peut-être oui ba ça ba comédien basela ipende na oloba boy même si na stressé na passe na mutema mutameka ko benga ngate na bande suma lobo OK mais quand peut ko expliquer biso basela ke pena le sanga po lobi on wana na vidéo oui yeboko déjà loba ki makraka ngai kombote pe na mutu azaki poser ba question pe ayeba ki bato baso et bon ça qu'il soli kamba bomba ndezana ngaku na milia ba artiste comédien na zali souté mais comme ça ngati le onde kombo la ngebeta maka vous comprenez bama kamusu ngayo zemi munene mebele bazako tonga na ba tournage na zemi na oui na yeba makamusu na matanga papa ya mona Alain de la Sundolio wana kutu te basi okaka zaka ko bimana bango OK ba betiso bazaka ko loba et comme tina matoi na ngai malgré lelo misuba koma wangana menasani tellement que ngamoko na yeba ki mutu achenga zemi na landa bango na landa bango te aza mutu et surtout pe sangwa musika ebi ndenge salaka ye msusu a trouvé normal que oui na bimana Janine na boti bana moni bilongi na ye malgré ba page polémique ndenge eloba ba buzo ba oikoka koloba wana mena salani consciemment ye moko ebike wana bana nga bilo mususu ba musu oloba no opeso message e peso na kanda okomi na début ya mutu wana obosani ke na makila no ezana deux fois pe arriva non tu confirmes que basala qui clique penza ba basala clique ba ebele ne bele musu ba olela matanga na yo ebi onte donc ebele ti ba yaki olela matanga na ebele pe ba no linga jana te ebele bolingwa mbebo zela de azo illustrer les biso bato ba jour du matanga yaki penza sango yaki bato ba rolela to mona kuna Caroline ikwa to moni fatu ka yembe mafa to moni ina nisusu kuna na kati mama Milo to moni na meli asko batu na ebite o banda ko le bazaki belenga atangi na komba mutu te na tangi komba mutu te bazaki bele na o ba yaki jour ebembe sango yaki na oyo basayeni bayaki lobi banda tozaki na Saint-Joseph ti toye na cinquantenaire bami yebi ba olela po mokile mona ke aye ko lela soi-disant master to nini or ke na motema eloko te basala pe ba nebele basala ko solo la non ebele baba hypocrite pe bazaki ko boma ayebi pe ke o ya zalaki ya ye azaki ya master mais azui mobali ana commissaire Mario na ina katanda ka ba comédien mais c'est que ba comédien voilà makambo donc c'est que sûrement il y a un essai qui est souci ko taillé souci mais maintenant ba tension mais maintenant ba AVC ba makambo ezana ngwe belé ba makambo ezana ngwe belé donc c'est pas important tant que tout au loba autolobi diana or c'est quoi na été or la caméra filmiel a posté qui c'est on est na Facebook est-ce que va te vendre est-ce que distraire public aposta qui moi na maman sangono lokola kake de son vivant ozaki ko lingete nda kufindo osani ndo olinga wana fifi na yebite na tangi komba mutu tenga na lobi kaka ke muta poste moi na mama nga babila nga libanga na mulilo oyo cha ai seke zuyeti sango lokola kake o likamunini somo boy likamunini likamomosinzo siko tozo ba pete poye fifi bazaki actrice ya na kata groupe à vie ya Aurore pe azaki kuna c'est ba yaki kolingana ya kuna to Aurore ne dans na ba wana na yebi na ngaite bango monde ba ko mais est-ce que ba yaki osala comment dirais-je ADN ba yaki comprendre que moi na za penza ya papa ya Londres merci est-ce que ba souci wana te batike moi na zaki de laisser et tout papa mais hello en tout cas na féliciter master na ngaite nanda koti na se au kota na se ma belle jour to ke ko kundaye te c'est une femme à féliciter. Abando bakana mo se makasi. Oui. Pona ye penza bana na ye. Bana na attaquer wa patani. Pona bana na ye akitisa maboko te. Ya za ko tia mibali na première position. Ta za ne mutu. Mais alingaka bana na ye pe azako sa nyonso pona bana ye. Moi ne oyo ya liboso evina bokola ye moko. Bokola moi ne tina ndenga koli.
Mais est-ce que tu vas voir le ya Gabi pe azape l'une de cause botika ya Gabi ko botika ya Gabi attention na pe déranger ka ende bo sabo bo comprendre que bo sa bien te que yene mutu ta bageta awa mais kulu supo ani po ya vandaka liboso caméra ba tchelie micro non botika ye bolibo même se kulu supo ani batuku dia mabe makasi ba obata manasima ya na sens te botika ya batu soko lela diana lele na ndenga kimia eza kanda ya façon dont ba memela ke message aleki alobi kande lobi sa mutu na ba makamuso kanete ko loba après o komi ko regretter mais elle a reconnaître ma benaï a singa diana pardon le quoi finga ke liboso caméra sani a singa pe pardon liboso caméra siko boli bo même se kulu supoani botika ya batu afanda kimia ko pour ya Gabi pe ya loba ki na morgue batu bon ngana mona place ba bengana ki était mais petite sœur na nena ba ki non ya Gabi kende po a yo sala makelele et tout mais ya Gabi pe na ori kana mona Gabi ba ta comme na ba hypocrite batu nyonso ba sa ba hypocrite donc a bo solo ba bo ça c'est ça ça na raison ba hypocrite ba on le kuta omoni ya Gabi lobi aloba ki est-ce que ngana zalaki ngana yaki o ya après tout le monde na ba image mais siko ba hypocrite ba ebelete ebele ba olela wana balinga diana te mais bakena ba matadi ngana voyage OK matadi eza voyage ya musala to kiei ndela kisike to lingani kana voyage ana pe kifiti ezokota pe na katiti pour na yo ki ya na fana muninga yo zo chaba deuxième de façon que okanisa mutu na mutu eza tan net na bolingo ona beta muninga na virungo okanisa mobali wana obando lingo koleka mwaso okuti na ye ezala te au moins na moi ça na emso gaza ko kabele 1 franc yo yo robete virungo komi na yo 0 franc et comme yo nde mu pesa yo nde pesa ka pardon Diana kufi mais makamero bibela c'est Diana za ipele zibe te wana etikala omona te ya banoni ngami bali etikala omona te OK tellement que ba jijana ba ba fille à théâtre ba lesbienne boy ba lesbienne pe bazana bango mais yé na tikala omona te yé pena no manoza ya na tikala omona ngaza ko lala na dia na mbetu moko te ata ya moko Alex et l'autre côté to lingana te nini moko te to lingana te le jeune on a libu moi bien muto le kota boy oh soko apprécier ngala sini kende osali ni théâtre elle boso caméra ko ba réseau yo l'observe te babilo muso ezala roman kende ko muninga mobala ko lulu na bandenge mo boy to muninga mo se ko se le caminio l'autre ya zaini ka plus ka mibali penda dans tout le monde mobali et tout et wana na yoka na mate na mona pété mais ce que tout le monde parmi ba organisateur to ba organisatrice ya matanga o déjà bazaki moi lobby tout le monde mo ba bongo yo ko tout tout le monde mimi ka bongo kuna ba ko pesa fatu ka ba ko compter a o sala makambo et tout ba ko luka ba longa matanga kuna ba memango na et pas major na kasavubu aux autres la mo bongo étant que master na e au le banatini par rapport à une organisation à ça artiste tout ça ko bon tout ta bon kana michu bakunda collègue na bango ba motiver batu musu soki bazo sala ngo ya kopakola soki ndenge nini ya kosala soki ndenge ba onde ba koyeba mutema mutu okosa batu mais conscience non tindo sala bon osaka ko ba mais babi on dirait bato pe bachaki Diana na ya Gabi na conflit on est pe ka ba artiste ba ya mi bali ya pembe na mwinga fanta koka ba on bacha mona confusion na ba songi songi za pa ba basi e bon siko swinga na yo kilikamno yo na yo kalikamno na ba barezi ya to solate na kenda mama na banjolo ba barezi salinga ba zongi sibo soko lingi ndeko na yo osani oko approcher te ndeko na ngai tike loko saliza bien te wana mwana mutu na sani ko sala ngote soit disons pour to mona ba audio te to mona ba capture ta photo boyete na mama dia to mona te siko bo pelisa moto boke ko chuka ya Gabi on dirait besoin nini bo tie motema moto akindoki ta siko leo ba retomber ya bato ozanga kimia o meme kulusu nzoka nde bandoki baza na sima bato misala na ba mibali to yeba kisongi za kepa na biso basi baza ba artiste bango nde ba koyeba ya mwindo na pembe fanta koka ya zo pesa nga devoir nana mwindo mibala mwindo ba ebele
ya pembe pe baebele me bamiyebi o kaka kobenga nga seke eza ye namo pena nzambe liwa diana eonese makila makasi eka nde komona ezali makila erobimisa bavérité ebele sakanaka mais sikoyo boye bana batikali message nini tant que camarade oza mama ya bana wana oko dressé na papa ya evi wambalobinan berli papa na aza na poto oyo nde azo illustrele biso photo wana oyo tomona na bapage akosala nini mpona mwana meme ata mwana poto koede mwana eza kaka komeme na poto donc asa fanda ata peme na papa azwa affection omona mpa azalaki peut-être akolaki déjà mais moi chana ndima ye ce n'est pas facile Barési. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aux mobali. Ce n'est pas facile. Non, moi c'est dans fond imposer linga bana. So lingi ba. Na dit mais bon ce que c'est na comment maltraiter moi na kati. Non, a maltraiter te. Donc on a kana koki oloba. Net maman so pas d'autre la biso. Papa responsable na to bengo marâtre ya moi na biso. Maman za ka mutema munene, maman sangisa ka kabola raté. Soki vraiment za bolingo mobali na yo senga asungaka mwana na ye po mama na ye o azaka kosunga ye azaka kokende mwana zanga miliki te azanga mwa body te mwa pantalon te mwa suki ezala propre ye wana akoti na sa mabele kala to akota na sa mabele diana otikalaka ya lisolo to bando monika par ba œuvre na ye tout ça nini wana batika ba bana biso pe message ezaka pona ba papa ya mwana te biso pe bandeko na ye pe ba collègue ne pe ya misala ezaka te to mona bakaye ya ba cotisation ndenge muninga kufi poboke ko ne poni yoso bo sala na bia na omona nango te akomona yango te alors to batela ba auto zo mona po diana déjà senini akieyi ezala te ke na ibandeka bozala moi un mois non muto akufi boke no bopesi moi 1 franc to 2 francs ya lokuta boke na boke libela bobosani ke moko na bino akenda atika mais ben vieux bosana était parce que la patronne a depuis États-Unis. Oui, je sais na lobby na ngai kaka. Non généraliser. Azole la makasi. Nazo généraliser. Alors banana et surtout bazaya basi. Bazaya basi. Bakotsa bangata na phare. Banana biso wana. To encadrer banana biso wana. O yaza moi elo neti ya liboso. Ana jeu 2 ou jeu 3 si je me trompe pas. Non, en gros, ça peut être classe, ma difficulté, ma difficulté, ma sunga mona zalana diana, moi nazo benga uti banda azana IEC, soit IECT IPC, auta banda kuna mako tika pela transport ezate. Benga kutu diana te transport pasi, benga kutu diana soka za ba kotiana azo epo basani bazonga mbula pe betaki. Oh la pauvre. Tu comprends? Bongo. Talaka moi ne kokioza moi nini si la bis mo ba sengi abri so benga mama ba wati ne lata na mpesa siko diana azali soute donc ça fait trop mal nzamba sina mtema ya bino bosunga bana ya diana o batikali et puis ba fanatique o pe ba lina na ba fanatique o bo siko so ba batinda mbongo ba otinda wapi peut-être moi contribution pour l'instant oyo ba yebinga numéro nanga na kopesa po mbonga mowe ibaliaka te te même so baliaka ba koma ko bundela mbonga mowe moi je mes enfants na koki olia mbonga mowe ite mbonga na to na sombela mwana nga miliki to pamper non sala ngote oya ozala na bonne foi asa nini abenginga na plus 243 81 026 70 80 soro benginga olingo tinda quelque chose pour na bana na repesa ba coordonnées na ngai na seni na retirer mbongo na na tie na enveloppe RP nazo kende nazo bengo ozomona ndenge na opesa mbongo olongata 50 na olongata 50 francs te to compter na bengi opesa surtout na appel vidéo omona montant ya mbongo na ata na tie na parce que ba fanatique be ba omitu na ba retirer pas nani omoni donc bongo Nati biso la corporation la biso la presse vu que tu yamba bango boti la bo bengi le retu boti ne pas na ya ki kokomisa omoni donc ngana kokomisa o pe ba yebi ba acteur ba o pe bo boti ne pas na nga to sangisi biso pe to sala enveloppe na biso to yena ko pe na la presse to pe sipe comme po wana ba ba na ngai baza ba na ngai
na olinga malheur na bango te na olingaka toujours bonheur na bango et surtout que maman na bango pe aza lisu na bomoi te donc tozala motema malamu toza bamaman toza bapapa tozala motema malamu ya kosunga bana na biso wana ezalaka te mpo na matanga batikali bongo à vie maman akolamuka te akosuka mama kuluta okoma mama te mama leki okoma mama te donc batikali bongo et surtout ya liboso aza na ni papa ni mama donc atikali mpena bongo wa mibale peut-être papa yoka mawa papa ozalaki mpe artiste oyebi nde baartiste bayokaka pasi SOS na baartiste à tout moment et tout aza mwana na makila babwakaka te baloba bani masha mimeno mashi ya momeno makila ya munoko na yo donc okolemba yango te papa Aurore s'il vous plaît donc o batie kuna na photo kuna biso tomoni yango tozoloba kaka so peza yete alekeka na tv bezalaki ngate tozali na relation mais emekota te ozomona azwa charge ya bana po ekosala bien te ekosala bien te oza artiste ozalaki na diana na bolingo etu abotelo mpe mwana kitoko kuta mpe herve na diana bo couple ezalaki kitoko ta herve mandefo esali bo ta diana kitoko fifi miel mpe ede mpe bana mpo bazalaka boza lokwa batata mwasi bo eza mabe atie na stati kuna Facebook kuna mwana mama kake liwana ona yoki motema lokola ebima boye baza na souci ba compatir tika koya ya mutu muso mona oche bon ndoki kuta lie mutu mayepe na matanga walela makasi est-ce que koye baba to bandoko linga pena diana tena ba comédien atamo 4 5 clique on va tailler belé ataba 10 ba ebele ba miyebi jour wana ni to wutini na tomboka na kata mutu kate bino ba bopekisa yanga te bo sike pompo bio ozolelo monelo mo pezolelo makasi ono kikanda na tanga ina kombo na kata mutuka ezaki na bosa nsusu boluka ngapre na boy na ngaba lobake na yo luka 6 na bimarate na yo luka 6 na matanga diana na boy nga na yego loba par rapport ya ndenge na ye na nga ezalo kwa na osa na rendre Caroline za conflictuel te ma fa kaza fa to ka ebe pas za conflictuel te yego ta za meilleur ami ya Diana pe bando kende ba matadi asa copine na it na bano mo ne bando le na ebite barezi na meli pas za camarade na ye camarade de Belet na za pe son so ye ba nyoso te nani Aminata son père Nazaï son so yeba ba camarade nenyo sote Ange Maïcha voilà Ange Maïcha oui choukou ko rebima ito yamba jo Diana kufa ito yamba nena Ange Maïcha net nga yeba Ange Maïcha Ange nazo ke mawazo lela bia katani na kabwani Diana Yesu o kamini Ange Maïcha nana na bosani komona mboka azaka sa epa président l'a dit esobe akenda poto Fatou Kayembe pas de camarade makasi tanda na yebite ko barezi non lo balikambo na yebite na mona te muto lo balikambo amona Ange Maïcha ba on a opé sa témoignage na mona ti boyo mono yo pe ki commandera yo pe na Diana ozene pour Fatou ba voyage ba matadi ba ko voyager de la sike bo ba meilleur ami nga voyager na pe ya sonam pululu azaki master na to voyager na cadre msalati Pululu ki peka to voyager na 4 ya ninte ya msalate bo bazaye ba master na barisi misu bazana ba ka collègue de service esili barisi yo saka ki meilleur ami saboya mais Diana penande ba rolele la tseke balinga ki na motema moko misu balela ba balinga ki na motema moko mais misu mais ba hypocrite de ba ebele biso ça fait trop mal mais sinon na bato ba olo ba ya Gabi Gaëtan et tout et lo wana etianga kanda bati comme misa ya bato kulusu non na ba tension ne dérangeant kae ce n'est pas bien ana famille ne okati famille ba aussi na makambo bato ba olo ba ya kitoko te bati ka ya Gabi eloko ebomisake ni tema za ka polele ya mwana me kulusu ana zo memalelo ebele o basala makambo CCR ba plus pur baba ndo kikutu ebele bazana misuba yebake mobala Diana tout le monde ayebi mazui a commissaire Mario ne na ndako nani ayebi yango te pa ba artiste mobala Diana ya théâtre to mobala ya normal to tika ko ya to tika nyos to ezo lobate to tika ko
Non, les lamunga nanga ba kotisi na sankunda te boyo lobisa ba kake msu ad boso caméra. Ozana na makate te pose banga banga na ope. Te na lingi na ngai ndete, on comprend, na lingi na ngai te barezi. Oyebi nga bomba na ngate na loba na nga. Mais to ali boso caméra ba kundi non camarade na ngate. Ba kundi non te. Donc so ba kundi o ya otanga ba. Non, tanga ba kombo. Obanga ipe crime te. Comme on a barezi baza, si on a tangi barezi, est-ce que baza na na tangi te? Ato ke kuna. Basangani. Ah. Si on a bina non on a pris non on a mis droit quand sanga. Mais na na tangi deyo. Maf na tangi te. Ba deyo ba belete. Voilà, j'ai un doigt qui me malem, non, chuté déjà, ça fait trop mal, ça fait vraiment mal. Mais les Cambodiano, il peut s'y passer, Au gros, il y a âge de là, on fait là. Ben, résultat, bonjour, bon coup d'œil. T'es nous estimé, t'as eu un auto, vous avez âge mort. T'es, azay plus âgé que nga. Il y a combien? Oye, bongo, joue bon coup d'œil, barezi. Bon souvenir, n'y a Diana aux gardés. Mes souvenirs est belé. Attends, mais balé, vite fait. Belé. En tout cas, Diana est avant on a bota. Na la dernière matin, papa moi anaï. En tout cas, na son temps qu'elle n'a pas délaissé. À fortifier ma casse malgré na moment matanga. Apesa nga conseil, a expliquer ngai makambu o bazaka lobane, bazaka lobation ngai na tournage. En tout cas, et cela kay passe. La minute ça na se balo balikambu ya mutu o yebi. Tu vas faire semblant lokola o yebité. Donc ayoka ke belé, jour à mon singa Nina, tu n'es pas la première personne. Nga moko PR nazwaka zemi. Même si nazaki pa biso balobaka ya kofinga bafingaka. Mais yo kanga mutema. Wana mwa muke. En tout cas, cause a désespéré te. Nzamba osunga yo obota na nyonso eleka bien. Donc Naba ezaki de foria na ndako osakana bana nga ataku bana balalaki ifo zo bana nga mona bana ngai bazai na système so bamonie babanzo otumbole bazo matele bamima bana abanzo sana bana ba video nina bana mubulu non barezi bolama mutu balobaka te ke poso moninga lelo tolobi to ke kocha Diana na sama dele lelo peso mutakufe kuma rake azari malamu ito azaki parfaite te le même denga pe na parfaite te na pe na mabena ngai pour ba lui pe ba conflit makasi o comprendre o sara pe bombana na actrice moko bolobana te to lobana to tikalo za ba camarade te na bobongisa po lelo ta ba liwana neti nini ce to kutani essaye que to pesani bonjour to pesani mobali on peut bokabona de bakamana na bango déjà. Ese ngale na zabwe omoni nga na lobaka defo na nga po na loba swe na moni likama en tout cas na silika na nga na koloba si s'agit na finga mais on a pesa mko na busena yo mo combien de fois na soin sako combien de fois obenga nga na maka lunga te mais après na ça na beye moi la maman zad mais absence peut ba comédie belé na Morgango. En tout cas, mais surtout c'est là-bas, un jour lobby na réunion de tout côté au monde à bango. Mais le long de ma cale commis est pas major. Non, bah confirmer, t'es aux zones de confirmation lobby na réunion. Ok. Mais faut le coup quand t'es en contact parce que dans mon bah fait tout cas mais bon bah ça côté là bah Mimika Bongo. Bah Serge Kay. Serge en contact kuna. Kapo oye bah programme. Dans mon groupe WhatsApp. Programme na une famille à Diana t'es placé ça. Bonsoir Mimika Bongo. Bonsoir papa Serge. Pas Serge, non. Bonsoir, on a fait tout cas. Bah, résident, on côté ça va comme j'ai eu problématique. L'habité se pose au canet. Bon, trop nasuka. Message ni no ça. Beta c'était nan. Yoza meilleur ami ya Diana.
beta c'était pas ya papa ya mwana ya Diana. Oui. Pour papa Zali. Radio. Oui, beta yango sur c'était pour ta mwana. Ayoki. Ndoza no yoki mama ba Diana déjà collé. Bibiche, muna mutaza ba charge na ye. Bibiche ana mwana ye. Ba grand frère pe ba na bango. Alors zala papa responsable pour déjà mokili oh babi lika vérité ate bomba mina se ya mai. Suka sani. Ebima. On dit marate qu'un jour mokili mobimbe ko ki goyeba mais lelo eyeba ni tu n'as pas le choix. Alors assumer. Assumer ba responsabilité na autant que papa. Moi na kitoko. Et puis ba artiste et comédien ba que les artistes et comédiens. Diana Zaki actrice et puis mon bala boss n'est pas ça qui artiste acteur. Donc on va dire bah noko bah papa leki bah tata moi c'est ma maman leki donc bah sunga moi na ana. Donc bah une obligation. Et non moi. Bana pardon. Oui. To sunga bana biso. Biso nyosto en général yo posa noko. To sunga bana wana. To zela ka te ke jour matanga Diana to yeto commission loko a kermesse. Ti. Ninga na biso akufito lela ye. To pese ba dernier hommage na ye to me meti na adresse na ye oya sikazui kozala bien to kabwana pe na kimia eza te ke boya na matanga Diana bokomi ba compte à rendre na bino bokomi o seto solo la te to lekani na kimia ba o ba ya ko bwakela batu ba jeton botika ba biloko wana bozokola bosambela nzambe muninga ye akeye Diana to koma otala ya à travers ba œuvre na bana na ye bisuba oluka bana to sambela nzambe na bosolo to tika ba inutile pe ko somba makambo etali yo te surtout ba fio bo somba makambo etali bino te ponga na lobana nga na pe mana sel pe kamutu te po oya ko benga nga na zo insister po ebele pe ba na numéro na nga oya ko benga nga après ngana bino rendez-vous après matanga Diana na nga na ena mutuke po na sala na nga pe bisu théâtre te boso ba benga nyo na matanga nani obenga na nga o akoma ki yaya to leki ya Diana ba camera nyo ba banda kala avant yo na ndenge nini na théâtre ya zela ya kufa to akufela ndeko na eso amoni nga benga ningati yo voyage na été mais ba voyage ba matanga nde sali nini nde lobi nini barezi na expliquer yo oh au moins ni tokoki olia bo emsu to aka ba collègue de service to ba collègue musala to ba master te toko seke master ni erozo kende oko to atikali na muninga okuna ke na muninga na munoko mais o mona master na ngai hypocrisie ce n'est pas bien yango to ko kufaka lokwa ba soso. Merci Janine, mot de la fin to kabona. On va nous appeler numéro contact, peut-être ba fanatique bon na bâti na moi quelque chose. Ezakaka na ba o ba ko soutenir bana na biso. Numéro na ngeza 081 donc plus 243 ya Willy Mouchen 81 026 70 80 SM la réserve Solange Maïka Mambote non Sarah Ramazani le vieux David Olito doux de caractère wana bana bino pour soutenir bango papa social David Lutete Jean-Luc Bori depuis États-Unis wana bana bino donc bosuna bango ekozala bien le vieux Odilon Mapouya exemple à suivre nani sina bosani kombo baza tellement belé bo comprendre ba comment monsieur kimi na okamtu esanga pasi donc to soutenir bana biso numéro yango wana ce bo bosa numéro na nga bo benga ta na numéro a barezi a opesa bino numéro na ngai pona to solo la waza besoin identité na nga o benginga na opesa pona otindela bana na biso moi quelque chose et ça la bien à ce moment rentrer pe yango kalate à ce moment big moi kaye mama kufia ki yito batela ba oyo to tikali na bango donc on a koka kolobaka yango wana merci na baknyos bo landanga na nzela exemple tif na bosani pété ba pasteur na ngai prophète Christian Lema
na prophète Bénédicte Lema. Donc merci beaucoup. Daddy. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Donc cette triste nouvelle, bisopé tozanaka la réunion ni le lobami ni le salami boy. Donc tozanaka sima. Mais bon, paix à l'âme de l'actrice Diana Makila. Donc nzamba ya mamote manayo. Mais ce qui Makila na yo kei karabon mito abato ba ningisa ki yo pe ningisa bango. Voilà, et ça va bien vraiment. Merci à tout le monde. Et puis, Nzamba Sungaba comédien. Papa est pasteur de la foi. Luka Beng Sassou Bamba Sambela Lusus Bakang hémorragie. Pour héros ça va bien. Donc, parce que maman, chaque fois maman m'a bien na poto. Maman n'a bossé un combo sur se rappeler au rebenganga. Avec ça, Nabi. Ici après maman chaque fois mon elongi actrice il y a artiste moko mais attends comme artiste moko ya mobile moi attends comme vous êtes mais na benga pas artiste ngo na cha bango en contact abi na ebité mais nzama la tiré elongi ya mutu moko azo kufa après maman chaque nzo rende ezaki Diana paix à son âme. Merci à Déo qui était derrière la caméra, merci à tout le monde qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à Yahweh Mabanza qui t'appartient à Ilamba Nelamba. Maurice Dianda, un juif noir. Maurice Dianda. Merci beaucoup pour les colis. Merci aussi à Jonathan en obésité financière. Merci à Gaga Sex. Gaga Sex. Gros bisous à toi ma chérie. Merci à Malik Arafat. Viens dans la Claude Djama, prêtre. Viens dans la Yves. Depuis le Canada, Salaran de Toulokanaki. Merci à vous tous. Suivez la chanson de la sœur Marissa Kinanga, la PCP Mbote, et puis cette publicité pour aux tâche, aux boutons, aux ndouta, aux besoin de la crème de beauté, et pas y a Madame Ria, numéro n'est affiché, Bobenga et Bourgeois Solution. Portez-vous bien et merci à Yannick Chamba Godson, sponsor officiel. Ou Mélana Yoko, les gars, mandat et président, belé. Merci, portez-vous bien, bye bye. Konoka ye bana bagangi ye oseko Yesu atuni bango botie konzima na bino wapi ye konzima na bino wapi ye ya Yesu simbola kiloboko mule yokela kiye bongonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya yone munganga yomoka usiba pote yone munganga yomopangu sipinzolie yone munganga yomozongi sinesengo sinanga bakena lilita na yokandi koyoka yaya sembola yaya sembola loboko yaka kokata likambo na kende kimonene yaya sembola loboko yaka kokata likambo na kende kimonene naleli yo naleli soki nalingaki yokolo na motema na ngai soki nalingaki yo papa na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o pinzoli sembola loboko sembola nzambo oyo asala adamu loboko esalaka ewa sembola
nanga ya osengule moninga lobela nzambe makambo na yo moninga lobela papa mabote ebele oya yende mosungi ya kokamwa Yesu yende elikia ya basantu ya sembola ide ya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene ya sembola ide ya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene Je vagirai oza wapi nkolo mokono elati nzoto maninga mapesi yango nkombo nasuka wapi nakepa ya minganga o bango nyonso liloba se moko oza wapi nzambe nabelelaka ekolo sembola loboko oza wapi oyo nabelelaka butu na moye sembola loboko oza wapi yaya sembola yaya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene yaya sembola yaya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene melela tanzala nayibi azali bile ya mwana elesaki mabota Yesu masanga elengi na feti ya Kana alongolanga pasi na kombo na ye Bartime ya muna monganga oyo Yesu oyo nzambe na bikamwa ye Farao amuna mona meso mololo 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 Yesu azanza moko azosala mame Yesu mona nao fika tembe oye azanza moko azosala ya nao Yesu mona nana ngise fika tembe bina 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 abinama 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 yes oh yes Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire.
yaya nde toyokaka baexemple à suivre cette fois-ci exemple TV si on voyait exemplaire à nzoto na yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.